donc batu tout bote mais la couple na biso orange nga na mona makamnyo so normal hein nga na mona makamnyo so normal abay na ngai soki obalinga te soki obali apenga condition te na bage soki obalinga te na batani nyonso tolekisi na yo ata nzamba osepela na yo te na biloko nyonso nga napesi ya libala na makambo nyonso nga nasali ya libala soki ata $1 ya pamba ya mwasi na nga ekoti kuna nzamba lola oyo amona afumi ya mwindu esika mwindu apinir nga sali makambo lokola mwana mobali na soutien ya bato na ngai nabali mwasi na nga ndenge mobali nyonso abalaka mwasi na ngai akoloba te kio ata pot de fleur napesaki pa mobali abakisa te donc mwana na nde aza na droit ya kogangela ye ya kobeta ye parce que nabali ye na mbongo euti mpe na poche na libenga na ngai na 1 franc na ye te na 1 euro na ye te donc nabali mwasi ya mutu te gelore ngabali mwasi ya mutu te abali bena mwasi oyo ya ye moko tolingani awa te na kini donc mwasi na nga aza muzombo comme on dit aza angolaise donc moi déplacement ya Angola nde esalaka ke tokutana na mère balifanto nga bando préparer na kini ye kopé na poto. En tout cas, tant on a date, il y a libala, on a sur l'angon aye, FC Ngabi, on a négocié un peu na musala, ba libérer ngai na ba date wana. Ba sira qui pe na musala, mais et comme une veille, musala en tout cas, tara misala ba mboka ngwe za moi passi. Ba bisi ba bien en tout cas non pas question. Moi si na ngai, mutapodela nga modèle wana, ya elamba wana. Abinanga yo lata boye esala obie lati ndenge madame alingaki ye pa lati ndenge nga alingaki oyo nyonso baotelemela babundisa ngo orange mokolata kwa ya collation ezala mabete eza modèle ya modèle tout comme modèle nyonso bato basepelaka nango te oyo asepelaki nango c'est bien mais eza bato mosusu batuna ye nga nani asalelaki yo tout ça mpo bape bakende kuna kwa bato ya dynastie baye te. Qu'est-ce qui se passe? Shalom, c'est prophète Moïse Makoma, ministère Ozana. Mingi baloba qui était Seigneur Jésus qui sa sala kalisusu te nenge abanda ki ko sala kala. Yango ngai pe na ibisa ki ba oyo ba tambola partout, ba luka ba délivrance, ba matana ba avion ba kenda partout, ba délivrance simbate boya et pas na Seigneur Jésus qui sende bokobika. Ba tuana pe ba yaki pe ba leki ba délivrance ba biki bino moko bo tala ba témoignage. Na kati ya Irlande nazali na ba blocage ba porte tout ezaki fermé mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaki ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom peuple de Dieu nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotani na Ozana pasteur Moïse Abondel pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo sebanda sanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner moni na nzamba Ozana wa sai na bomo nanga nazali na problème ya mwana bane koloba te na bane kokende na orthophoniste donc badéclaraki mwana comme handicapé aloba te na etango na ye bayekolakisa papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana nanga komoloba na ye kotémoigner moni na nzambe ya bikamwa oyo asali na bomo na ngai nazali na problème ya mokanda to akeprese nazwaka baregi na baraison moko eza ta na sens te lelo nakomi mwasi esengo nazwi mokanda nazwi mpe mosala donc yango na ye témoigner moni na nzambe ya Ozana wasai na bomo nanga tokanga na nzambe na lobaki déjà awa ezali terminus boss abonné na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazosela bino na moto. Maison Kati eza ya bana ya Congo, Maison Kati eza ya bana ya Congo, Maison Kati do
ya bana ya Congodo. Maison Katido, eza ya bana ya Congodo. Tozana ba projet belé, eza nango naturel. Mwamba papa, wana makasi ya ba papa Tanga bio, Isuki sae, pommade élargissante. Pona ba papa Pirito, voir clair. FD purge ba produit ya Maison Kati yango wana Kanga. Maison Kati a même le biso ba produit naturel ya bien oye ko traiter nzoto na biso malamu mingi koleka. Plus de détails, kende na Kintuka Pêcheur, avenue Maindombe numéro 99. Référence Carrie Grèce. Mbote na ba banso bo fandi liboso ba poste téléviseur na bino pona kolanda. Émission oyo bolingaka na kombo ya Art en Vogue avec l'inkwami Rankiamfu. To remercier bino surtout ya mingi na ba texto na bino na ba remarque na bino na ba suggestion na bino pona une bonne marche ya émission na biso. Voilà pourquoi lelo to sali effort ya ko lukela bino un artiste comédien oyo na toile surtout na semaine oyo tozali na yango to bandi bato balobi mingi pona ye. C'est pourquoi tout ça pena effort to kende wapi et pas ye azali surtout na mois de décembre oyo azali bongo artiste comédien oyo ado kende kosukisa na mo ba artiste comédien pona libala à l'occurrence de Eyenga Gelor Eyenga la taille S. Je le précise, la taille S. Toko solana ye toyeba mariage le gars qui nini bien que babi muninga soka bali sepela mais le quoi na Congo ça ka toujours so muninga bali et ça ka toujours pas problème moi si mo bali. Voilà pourquoi to lukito soit un peu ba éclaircissement et pas na yemoko. Bonsoir Eyenga la taille S. Bonsoir Kianfu, merci. En tout cas, félicitations d'abord et un mariage. Il s'allie bien au Bali toute la fin de l'année. Ils s'appellent Malamou. La taille S, on est où tu as pu aux amours, mais taille S, c'est la cabatte. Moi, Mickey, mais n'est-ce pas donc tu y es balé, la taille S, on est où tu as pu. Na pesi, merci. Et puis, mbote na batunyo, sobazo landanga, ya monde entier. Bonjour, bonsoir, ça dépend à Aério, au Gozwila, émission Oyo. Gelor et Ngabotete, autrement dit, li Kongandoba, taille S. Komboana et Bimaki, Tindelanga Bilamba, et pas ya papa social Paul Mwamba, n'a profité n'a pas ça mbote. Paul Mwamba Tindelanga Bilamba, Bilamba n'y a Tindelanga y a ba L, ba M, ba na kokangaite. Tango essayé na lati yango essayer kokangai alors yangwana na tikala e ngatai S avec gabarit munene onazana ngo mais eloko ya S kokangai donc na tikala pe taille S. Kilo tu as tapé dans la taille S. Ouais, kilo tu es la taille S. Ouais. Parce que taille na yo vraiment au Chosaka numéro nini chemise na yo, veste na yo et surtout na pantalon na yo to ye ba ezamala moi. Ouais, merci beaucoup na lokolo na Chosaka 43 pantalon na ngai ezaka 36 veste na nga eza 53 et puis chemise na nga eza double XLS. Osaka mtomaboke maintenant escara uchemba voilà vraiment tu peux pas barater à blague à part on mesure taille non mesure combien naza 1m29 ouais. Vraiment en tout cas merci beaucoup, c'est l'ambiance de l'émission dans Linga Kiboso to kotana nous boyer pour c'est ça la rabiso ba jar Gelo Enga, comme la fin de l'année, tout ça la moi bien que nous commis pendant les 31, mais on sait un peu rétrospective, il y a année oyo et l'équipe de Niponayo. Ouais, année et l'équipe bien. Nous avons expliqué nos banaki, nous avons battu sur Baolandanga et Sika Tozali. Bayo Gaga, moi, ma kelele, wa.
toza na boulevard Sendwe na se ya hôtel Sendwe na boutique La Main de Dieu. Vedi na kati ya boutique oyo ndeti bafeti boye basolde babiloko nyonso. Donc awa eloko nyonso moto alingi azwa ya bana mpona bonane mpona Noël akozwa yango. Moto pa alingi alia na basani ya kitoko, moto oyo alingi adekore ndako na ye kitoko na bapot de fleurs, batapi synthétique ezali awa, batapi normal ezali awa, basani ya doré. Donc banzungu nyonso, bamatela ezali, bacoussin ezali, donc batableau ya baart ezali awa na kati ya boutique La Main de Dieu. La Main de Dieu eza na boulevard Sendwe na hôtel Sendwe vediso yewana de 8h à 20h bazawana. Donc makambo nyonso awa eza kitoko. Olingi saki ya basi, olingi biloko nyonso mususu moyena loba eza te. Alors mois de décembre teka année mobimba. Ouais, année oyo et memani na ngolo ya Nzambe tovi grâce ya Nzambe tokomi ntina décembre oyo parce que ezalaki facilité komona bandeko bakufi, komona bandeko basali ba accident na biso Nzambe banda bomba biso toleki bango na boboto te, toleki bango mpe na kitoko te, toleki bango mpe na bolamu te, mais eza ngolu. Donc année bandaki bien, après na mwa katikati na aki obela makasi, après moi nini ezongi tokende. Donc année où vraiment na bossé, mais si on a bossé na 100%, année où on a à moins 90%. Moi ba maladie vraiment est dérangé, mais Nzamba sali biso grâce à komisi biso tina décembre et tu que a même biso lisusu na ndenge kaka biso to kanisa te ndenge ya kanisa. Na kati ya mosala olobi osali tumtuta bilan osali moins 90% ya mosala. Est-ce que okoyeba na ba film oyo ya yo moko tourner? Ouais, na ba film oyo nga mona tourner surtout na groupe na nga ya Zoni Zoni. To tourner au moins 3 films. To tourner 3 films. To tourner Osokisi Motema na ngai. Combien d'épisodes? Et to sali yango 13 épisodes. Et puis tu es comme ça là le pango à famille. Le pango à famille et s'il y a 15 épisodes et toza sikoyo na ndoto na ngai o déjà ezoleka déjà lelo lundi eza 10e épisode yango pe ekende ti na 15e épisode. Après oyo tokota na zamba to bandaki déjà ba tournage ya zamba tokota zamba. Donc voilà. Est-ce que okoyeba na banzonzingo o baninga babenga yo na baga est-ce que costa bilan nango koyeba au tourner à peu près combien de films pas bato bengi yo to au tourner combien de gags? En tout cas na ko kanga nombre ya bagagi te na ko rappel kanga nombre ba film te na tourner pena ba film ebele na tourner bagagi pe ebele surtout Dynastie du Rire autre sala. Donc tozaki vraiment na mouvement au mona que non chaque jour donc bon tourner comme sur par jour 10 épisodes et 10 gags hein 15 gags. Donc tozaki au fou et au moulin vraiment. Donc to tourner belé vraiment. Mais dans la constamment on a ça là pas bino ba comédien belé ba vraiment ba nombre ba film ba ça pas batuté. Il benga bino so beaucoup ça moins fort il y a parce que na bino bojuaka belé bo ça ba film belé mais on remarque que boye baka yango penza te. Donc so bo ça la yango ko s'appelle malamu mingi, mais je pense que en gros bilan nos équipes positif. Là que to comme si qu'on a fin de l'année to moni est-ce que au tournant qui combien de fois et na Bella, na famille Libota, combien de fois na les Abakou? Ouais, na profité na pesa la patrona, la barona, hein, Belvi Kandi, son excellence, il y a un bakombe belé. Donc, na
famille Libota to na Bela na tourné so na bina sangisa ba film nyonso na sali na sali kwa su film on a sali na Bela na ne oyo si film ça comptait moi ba show auto na ngoya ba anglais tout ça ouais et là si film et puis na Bakouk mbote pa ya Mama Sila Bisalou en tout cas année oyo na tourné kunate année oyo na tourné kunate et puis et pas dit Nana la douce na tourné à peu près on dirait 4 films et puis Mimi Kabea na tourné au moins 3 films na RDC na tourné plus de 7 films donc et pas décor bagaga tout ça qui peut filmer et pas Janvier moi on a tourné 2 films donc il y a un lobby qui est remarqué pour tellement que naka lelo lobby awa et ça vraiment pas si pour kanganya son motema parce que ceux qui bozalaka na attaché de presse nabino équipe nabino bako comme la cabine ba nombre de films maintenant au monde que ça malamu so na tuna question to ngoto ebate c'est ça mais na assuré déjà que année au 2023 maman na agenda ko banda janvier si aussi là et rosala donc moi likambo muke na signaler ngo moi likambo ke na signaler ngo to sala sur émission na ebisa yo nombre de films tout ça année 2021 na mona ki on a ba film ya SB ya Bakouk mais du coup tout le monde en 2022 oyo vraiment au travail kunate et ça quand makamoto yoka kuna ki banyata ki au bouton yango sali que au sala kunate parce qu'il n'est pas belle vue au tourner 6 films mais et pas to iba ki ko tourner mingi peut pas si là mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé entre vous. Non en tout cas ngana maman na ngai Bekam Pomba Sen si la Bisalou toi na problème au côté donc yé moi sanga bi e nga sala patient na yebi na robenga yo na moment important aura okoya ko lia na sani na yo donc le somme dans le bina obongo déjà donc au paniquer les soute aux asus agité donc na eba ke na moment o eko senga ceux qui a benginga ceux qui na libre na ko répondre na invitation na ye donc vraiment besoin éclaircissement par rapport il y a des commentaires bochaka que a bomona kalsusu enga na les abakoukté donc polémique ici lelo bolongo l'esprit wana que banyata bouton pas question yé nasi la baza vraiment relation ezali abon et difforme même pas à belle vie en tout cas vraiment na souhaiter bonne chance que ne bosso musano et que ne bien zalaka kandengo zalaka ba polémique on a faut éviter yango na moni vraiment na raison na tout no bana so na tuna bilan na yo c'était dû ya tomoni année bandi na sala ka émission moko na yo vers ba juin on a tuna ko likambalibala kambalibana tuna ka yango lobaka na ko bala très bientôt la ko bala na moni ko travail qui vient très dur au tourner va film ebelé au kangisi tout le monde sali mariage bête abisso mariage les kina ndengeni. Ouais, merci beaucoup. Omoni vision ya mwana mobali nyonso wa komi déjà na âge moko boye ezalaka azala pe na nzele moni ba monde na biso toza nango mambeza ebele alors faut kozala na mwa moto moko oyo bando kitya yo esprit oyo bando sala ke yo zala oyo bando sala ke donc obimaka pe na miso ya bato oza na chemise bien repassée oza na pantalon bien repassé eza bongo mwasi nga na mwasi na nga jour pour jour tobanda osolola tobanda opréparer ka makambo oyo première fois namonaka ye ezalaka na nakoba 2017 nayebisaka ye ke na obala o premier jour beaucoup tene o bisika mango obala ye te
premier jour ça veut dire tokutani tolingani eloko na asiraki ye ezalaki ke nakobala yo. Alors nazwaki mwa temps ya kotala ye et puis biso toyeba ba chrétien faut tuna mpe nzambe natuni mpe nzambe nalandeli makambo nyonso namoni ke non faut na honorer mwasi na ngai, raison pour laquelle nakendaki kohonore ye na honore ye e nzambe asali biso grâce makambo nyonso eleki bien tozelaka baétape po etikali mibale. Donc coutumièrement déjà na vide na bango famille donc napesi nyonso oyo ezalaki na facture et puis tozelaka ye mpe kobulo mwa bulo kote kuna azwa mwa repos to mosu ata ya mwa 1 mois nde permettre biso to continuer tosala basuite ya makambo nyonso etikali. Enga motango otiki biso na poste ya blague apa obeta lisolo mwa bien bokutanaki wapi ezalaki ndenge nini na occasion nini mpe bokutanaki na pays nini? C'est ça parce que toki ke aza mwasi ya poto amona poto. Ouais, na robeta histoire nyonso esika na lingai na mwasi na ngate. C'est circonstance, c'est ça. Et là témoignage de mon frère. Et là problème ita. Mwasi na ngai tolingani awa tena kin. Donc mwasi na ngai aza muzombo comme on dit, aza angolaise. Donc moi déplacement ya Angola nde salaka ke tokutana na mère ba lifanto. Tokutani lisi. Tokutani ouais tokutani na mère papa yoza koto no ngapela koto te tout ça ngapende ti nord apa ngapende ti kini na iga mo makamoko mère azongi mikili ngapela azongi kin love bandi masole banda bon sikoyo mwasi o kaka ye lisi to kera ba problème moko salaka ke na mwasi mo apoto il fallait bo bala ye après tout le monde simba kate kaka ye ngana na en tout cas nana mo ba discipline moko ngana sira batu libala pamba te et puis na ja ya ba ya yo te soka zana nzele fa sire libala non nga ezana mwasi na sire libala et puis na bali ezaka lisi donc nazali na mutu moko te na poto to wapi na sira gege non nga na obala yo azali te. Donc nakutana na mwasi na nga na numéro sapatu na nga toke otuli mo ba concert ba Kevin Kalala moni mama ndeni Kevin Kalala ye ku fan abi mère azana ba fossette ngapela na ba fossette ya bongo nde mido ana ba fossette te siko mère ba pire na Kalala donc voilà quoi. Donc tant on a senti que non et c'est bon. C'est bon, tu as biso to kumbeli donc love tilelo ça va. 2017, 17, 18, 19, 20, 21 donc 7 ans. Hein? Ouais. 7 ans vraiment. 7 ans déjà. Patienté, hein? Ouais. OK. Mais là moko c'est tout on éclaircir biso. Ouais. To mona ba vidéo puis na ba commentaire to tangi wana. Batu ba commenter ba lobi mais libala ngondenge ni esami ke mwasi ayete. Or coutumier nde mutu zalaka vraiment la valeur makasa ki mwasi nda sala ameliso pe masanga nete salaka batu ba komi ko ba bike pourquoi bino ba comédien toujours zalaka ba na bino za polémique. Raison ni ça que mwasi salate. Bon. Nga bando préparer na kin yé kopé na poto. En tout cas, tant on a date ya libala ndio solango na ye FC ngabi ngana omeko senga pe na musala ba libérer ngai na ba date wana ba siraki pe na musala mais et comme na veille musala en tout cas taka misala ba mboka ngwe za moi passi ba bisi ba bien en tout cas non pas question t'as la raison pour na boye ba musu ba ke ba congé donc yo oza obligé ya ozalara. Donc va permettre été abima. Alors le quoi de ce qui va date sur un autre beau bima on va aventurer dans la famille et c'est ngaïka qui est to que mon famille to que to mon famille to remettre biloko
pour tout donner de remettre biloko to c'est la kaya pour na coutumier mais famille tous les deux familles donc yé ko moi na ngape moi na ba mikolo babité les préférences pour ça coutumier comme ça tant ya goya pour quelqu'un na ba procédure ba civil na ba religieux na bino donc yango wana donc ba procédure etikali ceux qui a été et ça la maté le droit de rater déjà au liboso eza coutumier donc au etikali obligatoire il faut ça là pour et qui est bien. Ok. Ce qu'on problème ezali que Mirbe Sakasaka, Abetine Sakasaka, Betty Sakasaka depuis France. Alors bien tant que ba poster ma photo na yo et na niveau ya YouTube batali yango ba bi que kuna na niveau ya France moi polémique eza makasi que il paraît d'après Betty Sakasaka lobi que kuna ma discussion ezali ba bi libala na yo eza nde peut-être mwasi mtabali yo ke a partir ya kuna bato bayebai ke mwasi nde mtasali nyonso parce que ayokaki déjà que yo banungunungu na artiste na yo voilà pourquoi eza nde bongo Amir atuna na question naseka na ngai naseka napesi vraiment mbote ebele bamerci ebele epai ya tete ndai maboko banki ya Rachel Futa napesi mbote epai ya mama Zizele mwasi ya pembe motema ya papa Wiyon omoni nga na chrétien nzele na nga mpe a chanteuse a chrétienne déjà mpo na précision bato baloba nzele na nga aka na France nzele na nga aka na France te mwasi na nga azala na France te na bo mpe napesa bato matière nde baozoba baoluka bamatière mwasi na nga azalaka nde na France te avandaka na France te mwasi na nga na pays oyo avandaka mais France te nabombi mpe pays na ye en tout cas non obanga te mpo na yoka bapolémique mwa trop ke non azalaka na France tala mwasi na yo obombani ozobanga nini naabomba na ngai te naoloba nde mwasi na nga aza vraiment mwasi e aza na bacaprice oyo mwasi azalaka nango mwasi na ngai abai na ngai soki obalinga te soki obali apenga condition te nabake soki obalinga te na batani nyonso tolekisi na yo ata nzambe osepela na yo te akanga langa juana na biloko nyonso nga napesi ya libala na makambo nyonso nga nasali ya libala soki ata $1 ya pamba ya mwasi na nga ekoti kuna nzambe alola oyo amona afumi ya mwindu esika mwindu apinir nga donc ça veut dire nasali makambo lokola mwana mobali na soutien ya bato na ngai ça veut dire nana ba Paul Mwamba papa social en tout cas coup de chapeau merci Paul Mwamba koti makambo na ngai lokola leki na ye lokola ye moko azobala azalaki motivé ya kosala makambo nyonso oye epai ya tete ndai maboko banki aza lese te eyenga kende sala boye eyenga kutana na mutu boye donc omona mama bis mondele mama présidente ya force tranquille bakisela ye ai abi eyenga eza makambo na biso fo tokota pare na ngai Rodrigue Batende ya Aziza Lukusa bakoti makambo wana babi na ngai no foke kabul nabali mwasi na ngai ndenge mobali nyonso abalaka mwasi na ngai akoloba te kio ata pot de fleur napesaki pa mobali apakisa te en tout cas nasali sangisa te ndeko oyo nzimela ngai nzambe amona ye oyo mpo nzimela ngai te nzambe mpe kaka amona ye mais nasangisi te ngai na mongala na mobali donc mwana wana nde azala na droit ya kogangela ye ya kobeta ye parce que nabali ye na mbongo euti mpe na poche na libenga na ngai na 1 franc na ye te na 1 euro na ye te donc c'est un peu ça. En tout cas merci pour notre éclaircissement
photo longo baso d'ombre nyonso oyo bato azoloba donc ngana zo soka makambo ezoleka na niveau mikili mama Viviane Nzumba pana côté na elisusu yaza na Belgique abimira en tout cas pona nini ba comédie za kasoko bali ezalaka ba problème tout ma bala ya poto abi d'après ye abi kuna na niveau Belgique loba miboye ke mwasi na yo ayaki na libala te parce que azakadiana mobali na ye kuna baza na procédure ya divorce yango voilà pourquoi amona soka ye na vidéo wana écrit ba problème mais bana nga ya groupe azoni boni bayeli ngai ba cadeau ya ba photo ya nga na mwasi na ngai donc ça veut dire ata yete mais photo wana etamboli na internet mokili mobimba emoni yango donc rien à voir botika lisi avanda na ye lisi aza na ye engagé par mutu te ape na procédure ya divorce te aza mwasi aza na le passé na ye akoza pe le passé na ye ezalaki mais en tout cas mingi aza na mutu te oyo apekisi ye mpo aya koya lisi eza problème te et créer polémique mponga aza personne publique mais nabali nzele mpenza oyo nasali baanalyse natali na bagauche droite bafamille nango eza mikili ekenda everifia donc nabali mwasi ya mutu te gelor eyenga abali mwasi ya mutu te abali pena mwasi oyo ya ye moko omoni lelo naza liboso ya boutique la main de Dieu oyo eza na boulevard Sendwe. Shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina, Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi te ya loyer parce que tozo futela. Et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesengai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 santé ya bana Congo ebongi mutualité misunga ya femme de fer Grâce Mandela la pétrolière eye awa basa na basa d'opération avec ba appareil ya dernier cri ebongo yo cataracte enyokola na misunga okoza mobange na traitement pe okomona polele mba côté prise en charge kutu kolobate otongo nyonso petit déjeuner eza gratuit mutualité misunga mosungi ya bana mboka yo azwi occasion ya kozwa soin na mutualité misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na point po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste mino ekozonga tumu na misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie. La clinique Misunga oyo ya Grâce Mandela la pétrolière est
te ezali eza te na hôtel Sendwe na se bateka biloko nyonso na ye awa na ba madame ndao ya boye matela sika na ozwa matela awa madame naluka split eza awa madame naluka badre sika badre ezali awa donc nyonso basani nyonso oyo yaya koluka adécoré nango pale awa na boutique la main de Dieu na hôtel Sendwe na se wana ezali donc ngai mwasi na ngai aza na problème moko te nalingi pété vraiment na détailler foyer na ngai c'est ma femme na honoré ye aza na droit ya protection ya mobali na ye nakoloba te ayaki te mpo na boye ayaki te mpo na boye non c'est ma femme nalingaki mingi nakolingaka ye mpe nalingi ka mingi donc nga nde nayebi pourquoi ye te nakoexplike yango mpe public te mais oyo azwika mo information moke wana acomprendre ke aza mwasi na nga na honore ye nga na ye tili fobo ozobanga te nsima mikolo baproblème mosu ebimabima na artiste toza na mpona baproblème so problème eye nga problème elekela nga te un vrai homme affronta baproblème et puis asalaka tout problème eza e dépassé ete problème ekweya donc soki lelo problème eye tobanga te mais nazaka problématique te so otali mpenza omona na bandeko nyonso ata na monde ya théâtre ata na bandeko mosusu libanda nga nazaka problématique te nayebi savoir vivre nayebi ovanda na mutu nayebi ke ndeko alingaka boye natia ya l'aise ndeko azalaka boye natia ya l'aise en tout cas na vivre sans polémique sans concurrence donc yana makambo na nga mpe na kolinga concurrence na polémique ezala te est-ce que yo opartageaka même ma vie na bato balobaka ke en public dans un public ya fidèle azalaka te te ya fidèle baali omoni pipo ozenga mbongo ya kisi alobaka eloko moko alobaka lilala moko epolisa malala nyonso mais na kati ya malala wana so obi otala bien omona ata mwa lilala mo mpe ya bien oyo okoki olia donc ça veut dire quoi ça veut dire que en public nyonso baa mabe te eza na bango baza sérieux oyo baoyeba ke non ndako ya libala to mbeto ya libala esengaka mwasi moko moto oyo ayeba ke soki lelo moto alati ye lopete eza pour le meilleur pour le pire c'est comme ça. En tout cas, tu te rappelles, Mbipo Nabino, l'artiste comédien, la taille S, Gelo Eyenga, président du groupe Zoni Zoni, Boni Boni. Ah là là, on a complété moi. Ah oui, voilà. En tout cas, de l'autre côté, moi, par rapport à la polémique, où ils ont tambola mingi, dans les réseaux sociaux, surtout, Louison Mbala, je pense que depuis Espagne, aujourd'hui quand même, ma réponse à ma question, Nabino, oyo bozaki nango vraiment kotuna par rapport ya libala ya Gelo Eyenga bata mukili bada ndenge nini même l'accoutrement na yo babi est-ce que accoutrement na yo osala mwasi mbasaki choix to zaizaki yo moko en tout cas depuis natika biloko epa mwasi na osaso likambo nga moko te ata après avant la sa émission oyo aboyaki mpo alingi te naleka baémission mais on a expliqué yo n'importe quoi devant n'importe qui mwasi na ngai moto aponela nga modèle wana ya elamba wana abi na nga yo lata boye esala o bien ouais nalati ndenge madame alingaki ye mpe alati ndenge nga alingaki raison oh mais tu l'as biloko ne moko tu orange oh ntango yo odosa kote kuna alati mpe ndenge ye mpe alati kuna vandi mpe na palais akaye mpe bafoto mpe aotala mpe événement batie mpe direct mpena ya whatsapp ya appel vidéo mare mpe azotala osoba mpe na famille mona obina bi malembe ezonga mwa nsima kokole bato te don mare ayebongo amonaki deyake no banzoi mpo bazali pende te asantika aza contrôle te abengi de mutu na ye Kevin Kalala Kevin kote kuna ndeni mido vraiment donc yo yebika donc nga na susu mutu ona kodeside nga moko te
donc bato ebele bamona ngo lokola neti mwa orgueil bamona non eza après mariage ça veut dire après mariage mutu akosala so engagement ye moko te avant nasala likambo je dois demander à ma femme bébé tu dis ah ça va fais ça voilà c'est un peu ça. thème na bino ezalaki orange surtout namona pe thème on a tenga tourné na lata mingi orange donc couleur orange eza parmi ba couleur on a linga mingi donc yepe madame nanga aza fan ka ya couleur orange donc yango to sangisi ka orange donc batu tout botere mais la couple na biso orange batu ba linga couple na biso ba la bienvenue mais oyo nyonso ba botere mais la ba bundisa ngo orange. Ya moi de la taille orange. Donc bateau on va y que on l'attaque chapeau le catholique comme une collation il y en a bango orange. Non mon collation quoi la collation dans ma bête ça modèle et un modèle tout comme modèle n'y soit doit s'appeler en angote ou s'appeler en angote c'est bien mais ça bateau mususu bateau na inga nanya salé la kio tout ça pour baba kende kuna quoi. Donc Peggy Colito hein maison créée à Peggy Colito en tout cas yem tala tsenga Peggy Colito coup de chapeau pas na yo so benginga yo tsenga numéro Peggy Colito na pesa au mona Peggy Colito ndenge aola tsayo kitoko ye mariage nyonso asala ngo bien mutu nyonso azalaka na vie soki azali kobala to azwi problème oyo ya dei baningana ya musala bayaka kosangana elongo to kosomba cadeau to koya kolelisa ye ensemble mais eloko bato constant moko esalami na bavideo oyo etamboli tomoni bato ya dynastie baye te. Qu'est-ce qui se passe? Non eloko mo eza te deyamaka ma dynastie la TV pena biso olinga oloba yango tro te mais faut éclaircir oyo elobami hein. Non, déjà, Ibakata aza grangolo, azalaki wana. Soudiata aza grangolo, azalaki wana. Age Omari aza grangolo, azalaki wana. Marie-Jeanne Bololé, grangolo, azalaki wana. Bouyi grangolo, azalaki wana. Mama de la Paix Grand Ngolo azalaki wana nani susu azalaki wana Popo Tati azalaki wana Weya Linkoi azalaki wana nani wata molane bakata trop président nani Tridon Mobutu azalaki wana donc ça veut dire artiste et comédien bazalaki déjà alors mukolo wana ekutanaki ba ezalaki mukolo ba événement ebele bandeko bazalaki sollicité baki jouer quelque part bazali déjà basi baswa bambongo donc fallait ka bakende ko présenter na ba spectacle ba bakende et puis pour na Cardozo ezalaki anniversaire ya mwana na ye donc akokai ko déplacer taya bandeko mususu bazali na ba production mususu pour onga na yebi yango wana mais sinon bandeko bayaki c'était bien et le temps bien ça va et là siko et tirer attention nanga ezali ke na réponse na yo bandi olobi ke pour la dynastie il y a un problème mais na fait nanga déjà ba ya que ba grand ngolo ouais dasi batama le ba landa ba grand ngolo bazalaki donc ata bato ba ya kité ba petit ngolo premier até pas il ba grand ngolo c'est ça mon frère ya photo to ko ta terrain wana ti to ko ta terrain wana ti na bi ba grand ngolo na ba par rapport ya ndeko ba zalaki c'est pas dit bon ba grand ngolo ba zalaki te ba petit ngolo na bi bongo te te na bi bongo te non non nakomi ko koma te na zalaki na baxi ba pété na cadre ya qui responsabilité donc il faut naeba na lo banini devant public o ba olanda ngai donc na lobi bandeko na ngai ya dynastie baba grand ngolo mais bamonanaki te bakendaki makambo ko répondre na ba invitation mususu
mais oyo mpe bazalaki wana bagrand ngolo mpe bazangi te bayebakata tout ça ate nabongisi te nabaki de ya bongo nabai mabe te nga nakobeta masasi te bibetela nga to nabeta lisasi mpe na calcule nabeti ata mais baza bandeko na yo esali mpena bien te mpo bato mpena balobeli yango nga nazosunga nde yo mpona oyo meke mpe koéclairer l'antenne parce que kotala mpena boye ata mutu moko ya dynastie aye te bakokosata délégation ya mutu moko tomoni présence ya jérémi te tomoni présence ya cardoso te tomoni présence ya princesse te tomoni bato ebele baye te mon frère esali vraiment bien te ata bandeko nayebi ke nasa motema onyongaki atozokotela bango onyongi mon frère me nga mokolo nakende otika biloko bato ya théâtre nyonso bazalaki te me aminate ayaki oprésente dynastie mobimba so mokolo na opia po biloko oyo baoyambaka famille po bakende bato ya dynastie yamo bazalaki ebo sikoyo na oyo donc so dit c'est la famille tellement sacrée donc faut bien protéger famille so protéger base to protéger famille te bandeko mosusu baobeta mabaku ozala na poste nini na dynastie yo ozala nani na dynastie na cordon pena bali cordon penda abali cordon pena abali na kata feti bato baye te bandeko na ye ya dynastie baye te feti les gars bien bandeko na bazalaki bien et même moral même esprit on est ensemble vraiment botokosala ba polémique te bandeko ya dynastie bazalaki na ba empêcher na ba différentes production bazalaki nango en tout cas wana eza polémique te bolongola biloko na ngai nazwaka makambo bato bando oloba nazwa mpona yo éclairci biso vraiment mais eloko moko eza koatike nga makasi conseil nini yo kokopesa pa bandeko na yo mosusu bazoprépare libala na bapréparation ya libala makambo okutanaki nango surtout eloko nyoko bandeko mosusu baza en voie ya libala ouais moni libala eza eloko oyo basalaka na motema mbangu te ouais esengeli otala okanisa soki solo okoki donc eza vraiment facile te bandeko baobunda esengaka organisation et surtout so oza na farci basombaka eloko moko ndambu oyo tiakaka kuna lelo oke olongoli basiper lobi oke kuna olongoli baveste lobi oke kuna olongoli bachaussure ya bapapa baceinture lobi kuna malembe bapreparaka libala bongo so olobi kaka nazela nazwa mbongo nasomba nyonso mbala moko ekomaka mutuya mais soki ovai na yo olongoli stratégie nayokaki yango bapaster de la foi na profite napesa ye mbote paster de la foi abaki nga na banda oza lelo nake nasombi mwinda lobi nake nasombi idéologie wana yango nga mpe nazwaki osala mwa cope mo boye ozwi mwa feuille na feuille natano na kati ya farci eloko nini ya feuille eza olongoli eloko nini esenga boye olongoli ntango namoni ke biloko na ngai ekoki nde sikoyo esenga ekeno nabanda sikoyo procédure mpona sisa makambo nyonso libala elengi makasi libala elengi masikoyo olobaki totikali na procédure ya civil na religieux c'est pour quand en tout cas date eza na receve tobombi nanu tolingi susu te napesa date omona su madame kuna azwi susu tante esa mwa mobulu mais ce qui est important eza ke on dirait tokota lango na 2023 na début ya bamois ya 2023 wana nde tolance yango donc bato nyonso baoyeba bazala informé en tout cas bonne chance courage nayebi ke ezalaka pasi mais courage vraiment nayebi ke ekosimba voilà merci beaucoup na besoin na biso toujours continue toujours na kati émission na biso Mika ngoloba olobi ni Mika webi eloko ngai nalobezaki na kata mona bino baza comédien toyuti komona ozo préparer mariage ozo ke tourner ozo préparer mariage ozo ke ne ko tourner siko yo d'après yo ndenge moni makambo oyuti koleka na mpona décor barelation bozalaka nango na décor surtout
Décor Ilonga, l'élève du maître, c'est mon petit que j'aime beaucoup. Mon soldat. Oh, après ça, un respect et belé. Et puis, il y a un peu de mingi. Ouais. Constant, il n'y a pas ça qui décor, tant que Makambo est trop bima. Tu as vu que décor le baloba, mais tant que le Bikambo y a doublure. Et petit bas promet belé. Est-ce que yo pour ça qu'on a doublure na yo? En tout cas, quand on a doublure na nga, na habité, mon peut-être, à mon avis, a joué peut-être le rôle de Yenga. Yende a doublé. Pour nga na kota na kati ya batu na mibimisa e Yenga, sans on a doublé. Mais décor, à lobby, que ceux qui sont dans le bateau, attendent ba kombo ya bandeko nyonso atanga iwana. Et ça opinion na yé. Et ça opinion na yé. Si vous ceux qui ont dit que mutu mo pe boye, abi que non. Oh. Mais ya lobi ki ngani boye ashwa kolega ki ngani. Ah. Abi misipe. Donc artiste a joué dans l'émission. A lobby a joué. Ok? Avec intelligence à Bimisi. Alors, pour ça, on peut polémique. Évangile est là, c'est long. Donc, décor, lobby Makambu, c'est long décor. On se comprend? N'est-ce pas l'autre plan de la mouki, c'est long, na moni boye. Donc, là, le baka. Bison c'est comme des hypocrite. Voilà. Bino moka boke bino ba comédie bo tela misuka bo boni ko tele melaye. Décor pe à lobby. C'est toujours un problème. Donc il y a un monde qui ngaso artiste à lobby na ke na mingi na réflexion na ba pourquoi décor à lobby ndengwana. Na soko ba no landela siko no monde qui pourquoi décor à lobby boye parce que ayebi avantage amona oyo abetaka boye oyo ajouaka boye so batie ona oyo abima doubli wana ela selon ye. Donc nga vraiment na vanda wana te mais ela artiste mtalobaki faut bayamba lisusu artiste batu na ye expliquer pena penser na ye bien alingaki aloba nini place wana. Donc c'est mais quelque part mobino ba comédien bolinga ba problème mais beaucoup c'est la ba jeunesse ba makamna ba fan. Muninga lobi likambu ba bino moko tomaki ya matop pe matop la réplique qui ya lobi que top ya kolo ba bongo te décor et après ça qui ya dans la double pe ya nani ya lava au moins bino moko nde mutu bozaka source ba problème mais ce que so landi décor ye moko alobara na kati na nga nazalaka na eyenga nazalaka na lava nazalaka na gesho wa eza biloko décor alobara ye moko abana kati na nga na bimisaka eyenga na bimisaka gesho na bimisaka lava donc yemo uta lobako lava za lokola père ya za lokola fils donc ça sert à rien lobaki azala doubli ya yeba za doubli ya lava ayebi penser na ena makambo a lobaki to vanera na polémique wana te to ranger nde ba problème susu mike to wana ngo to lingana ya solo to zala bandeko to partageara nyonso na ndenge ya bien. C'est ça. C'est ça. Et là, tout le pena yango wana, le toluka yango wana. Bon retour au pays na Mams c'est la visa nous bon retour au pays. Dis un mot par rapport à bandeko wana nyonso. En tout cas, merci bato nyonso bazaki na Dubaï avec Mama di Mama na maman Live Lembe. Hein? En tout cas, voyage les gars qui très bien, tout le monde y va vidéo, tout le monde y va photo. C'était vraiment bien pour l'exi, bon séjour dans Katia ya Dubaï. En tout cas, merci vraiment Nzambe wa Kendai Nabino, Azongi Nabino et Bosongi Namabele à Banka. On est là, tout continuer boulot, tout les mbatter, tout bosser les sous. Maman top, bon retour au pays. Bon retour, ouais. Priska, bon retour. Vincent Tourouzi, bon retour. L'été à Kanda, bon retour. Aïcha Okoko, bon retour. Donc voilà, Aïcha Okoko, ma concert, bon retour malgré que Kokena Bango est une polémique. Makasi, il y a eu un délit Kokena Bango. Ma polémique est Makasi. Nga na mona makamnyo so normal hein. Nga na mona makamnyo so normal. Bao ba benga ki bakei. Biso ba bengi te to tikali, on est là.
Donc panier ezo circuler nango. Moi zo panier ezo circuler. Ça na kimia, ça na à l'aise. Et comme na moment oyo panier comme pas na yo. Yeso bongoli mapa, bongoli Thompson. Mais il faut mona bato bazage belé. Mais panier tambwandeni. Oya suis après si oyo. O pas suis après si oyo. Et bon maman avandaka na suka kuna. Yalikuwa mtu avandaka na hotel Sendwe. Na sewana na boutique la main de Dieu. Abi que no place wana na koluka ba œuvre d'art na monango. Na koluka matela split ba tapis synthétique. Na koluka ba tapis misuni ba pot de fleurs na monango eko makati pa na ye. Ya to lancer message na batu nyonso o alinya bongisa ndaku na ye. O alingi ndaku na ye engenga ezala musika te la place onga na vandi. Na vandi na boulevard Sendwe na hôtel Sendwe vedi boutique la main de Dieu zawana ba arrivage ye olingi bongisa ndaku na yo olingi bana na balata biloko propre na bonne année olingi lala na matela ya kitoko coussin ya kitoko olingi basani ya bien ezala awa donc vedi bola nango na Biso TV tozawana bola nango na Eyengatai STV tozawana partout tozawana tolobela kaka ba bien fait oza awa. C'est un peu ça. Et nga tango tala monde ndenge zo tambola mokindenge tambola bazana bana ebele bazana bato ebele rentrée scolaire yango yo bana ba orphelin po batanga yo mutolingaka ba orphelin balia mbongo na yo ko gaspiller te contacter fondation Mama Tabita Dorcas à partir ya kubinga Mama Mireille nde Mama Mireille moi quelque chose akebaka nde azosunga bana nyonso bazana ba balabala bazana banzela b'infirmier b'handicapé buna nyonso tu kaka sana ko soutenir bosa makambu nyonso yo vana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino kosenga lisungi na 1 euro na yo na $1 na yo na 1000 francs kosunga bitike batanga baza na bonne santé bazwa eloka kolia bazwa tama ya komela bazwa telamba kolata baza na bonne éducation nzamba alobi senga kopesa eleki senga kozwa ntango ozokanisa babitike eza ozodefisa nzambe. La fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonnés parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Chubaye ya Jomas Masamba merci mama oyo apesa ke pa ba orphelin atiaka nzambe musapi na lisu Inga en tout cas il est funa lobango o meke pour éclaircir yango po bato ya maile ba otala biso bazoba ba otala bato pe basage ba otala malgré la tunaki o kimaki yango est-il vraiment vrai que dynastie da Panzana dynastie ya Panzana et Panzana poani eza nde toyoki kaka te papa yoza cordon éclaircir biso toza bel et bien na kati ya dynastie donc elo mabe eza te et puis mambo ya dynastie pena mingi fo botuna yango présidente Cardozo donc c'est elle aza na charge ya komema makambo ya dynastie biso ezalaka vraiment interdit koya koloba sur dynastie na etango eke donc esengeli bango nde bapesa baprécision na bango baloba oyo bazamai na biso toza bien très bien famille eza sacrée donc on est ensemble. La famille est vraiment sacrée, en tout cas je le précise. Très chers internautes, je le précise, s'il vous plaît,
bokeba na kolukaka kodestabiliser bato basala eloko na bango malamu bozoluka bodestabiliser yango bolobi na bino bien bosali nyonso bokoki kosala yo oyebi estce oyeba represaille nini ekoya boyebi ndako moto atongi yango panda bambula ya mbula mais na ta moke ya maloba na yo ndako wana ekwei estce oyebi bato balala ndako wana bakosuka wapi ndenge moko dynastie etongami na souffrance na pasi tant oyo bandeko basala babundi eloko etelami bobandaka okomakoma baréseaux sociaux dynastie epanzani te botika mitema mabe na profite na occasion na lokola invité na nga azali cordon aprécise yango botika dynastie calme dynastie ezali eloko ya nzambe botika bango calme bacontinue moussa na bango. Merci beaucoup pour la précision hein? Merci beaucoup vraiment oza likambo kobakisa par rapport ya likambo oyo non naza na likambo bakisa te oyo eza kaka ke tosenga na bandeko nyonso bayo basalaka mosala na biso ekomi okita mpo haine emati makasi ekomi oboma na mosala tosenga na bandeko tozonga na vrai amour si réellement Nicole Bakata aza ndeko na yo seka aza ndeko na yo s'il y a un problème tokima na ope internet kendo luka ndeko na yo solola na ye yebisa ye ndeko tala likambo boye nayokaki donc ye avanda boye ayokaka mbala moko tala non wana nde yango tolinga te donc omoni na boutique la main de Dieu nde bayambaka bato bakomprend ke tooloba mwa trop esengi na biso tomela mwa eloko ya malili mpo esala mwa bien mama barivage ni eye mikolo basani eye bapont de fleur bafleur batapi bamatela orthopédique basplit biloko ebele bato ebele baoderangeanga mpo na numero profite pesa bango numero mbala moko bato bana bese babenga numéro naopesa bacarte opesa bango bacarte 082 694 66 aza précision moko lokola matela oyo eza matela mosusu ezaka mosusu alaleli yango omona ebandi kodinda baosala nzoto pasi oyo eza matela médical ukoma matela eza matela médical orthopédique yango esalaka mokongo pasi te yango eswanyaka mokongo. Maman, tout le monde a fin de l'année, tout le monde va biloko belé belawa, ils ont adoré, et pesa biso, ba kombo nango, ba prix nango, ils ont malamu le quoi personne les banda pour décorer ndako la fin de l'année. Pour décorer ndako, boko zo ba pont de fleurs, boko zo ba fleurs, ba tableau ezali, pour décorer ndako, même ba petit fleurs, ba pont de fleurs ezali. Nyonso eza pour décorer ndako, ba tableau, ba pont de fleurs. Nyonso pona ko décorer ndako. Ba batu musuba bangaka ba batu bazomona ba tableau, bazomona ba fleurs, bazomona ko ta cher hein. Eza cher penza te eza na ba prix ya bien, prix ya bana mboka. Même en franc congolais boye ka bosombi ezali. Merci. En tout cas la porte est grandement ouverte et pas batu nyonso baza kolanda biso. To mela c'est la fête hein. Trobi pe mingia. Trobi pe mingia, oui bien. Moi, papa, mon choix, ça va bien. Vraiment. Les hommes, il faut comprendre. Ça va. Tolobi pe mingi, da mika. Émission, tolobi mingi, mika. Tu as 4 émissions. En tout cas, merci parce que vous répondez à l'invitation à Bisso. Merci. Nous avons 2 questions, moi, il pour te chiter. Qu'est-ce que tu penses surtout pour la vie na yo, ba projet na yo d'avenir, les années, surtout pour l'avantage, il y a RDC. Ouais, pour la RDC, Nazolinga, Natombola toujours drapeau ya RDC. Et penser dans un projet dans un festival belé et ça la marque dans le monde entier. Donc, Nazolinga Nazala parmi tout le festival. Pour honorer
mpona kopesa lokumu na mboka na biso mpona kodefendre couleur ya drapeau na biso. C'est ça souhait na ngai ebetama na Côte d'Ivoire, ebetama parti pendant monde entier mobimba. Quand on parle d'artistes et comédiens, gelor eyenga pe azalaka wana. Et puis ba projet na nga o ya vie na nga personnel nga mona ko lo bango souté mpona komi na muto to sangani na ye o to tie ba projet na biso mibale. Alors na o ya monde sur ya théâtre ezara ti lelo film o le quoi la vie est belle ti lelo na mona eloko no elongo lango te. Donc souci na nga ezalaka na sala film moko boye oyo tikala na mboka génération en génération bando yaka baotalaka film wana baose retrouvaka. Donc ba projet na nango yango wana eloko nini esalaka ke ba festival wana esalama awa te awa ezala te na mboka na biso ezala di en quoi? Ouais, wana il faut que solana ministre ya culture ya art bamba tu balandela mambo wana biso ko bambolombolo toyeba te pourquoi ya boye te pourquoi ya boye te. Mais na NTPC moi président Masumu aisa biso boza kimia mamu nyonso ebonga donc tozelaka président. Lelo tomona kata Sokoda aux affiliés kuna ou comment? Pour tomona Sokoda lelo ba marché au président Josa alongwa ke mbongo zomona na te. Qu'est-ce qui se passe na kata Sokoda et yo posaka affilié na Sokoda? En tout cas, on a une réponse pour ne pas affilié kuna te. Donc na habité mamni ezoleka kuna ka mto balanga ndolo balanga ne na yo kakamba la mo. Raison ni sala que au bois ko s'affilier à Sokoda. Non, na le bail na pesa na autant avec le temps nous a affilié kuna. On mona ke bino ba ces comédiens, ba musiciens, bande ko na biso mususu. Faut ça la peine moins fort. Stani masala ngai ateka mituka, hein? Stani pena ba biso za besoin mutuka. Ah donc Stani songo somba mutuka ya bien, ya qualité bien. Dona baturanga chibangu ya na chibangu ba trésor. Donc babi mituka, donc mituka voilà quoi. Merci. Bino ba comédien en tout cas et nga na ebi quelques comédiens seulement. Oh, vous avez plus de 10 000 comédiens. Mais et le vraiment oh non mona et belé bazali affilié na Sokoda. Et belé baza pena affilié na Sokoda. Après to senga ba comédien, nyon toi qui vous affilié à Sokoda pourquoi? Pour aider bino ba œuvre na bino o bo sala bon organi bon za ko mbongo lo kwanti yo. Ba film no sala ka so ko za affilié à Sokoda e ko za malamu mingi ke ozo sala bo musana ozo ke no ka bongo ata lelo yo soki olembi au travail soutien par œuvre no ko na lien na ba œuvre na yo. Ouais, c'est ça, ils ont déjà une initiative bien. Ils ont que non, pour amour bateti et amour boye. Mais au regard bandeko bana kati kuna ba marché, mbongo ezalate tout ça. Tant yo ko kota kuna ba ça sous ba problème, ni ko ba problème. Mais so ba ramener c'est comme nango stable et ça moko auto ça appelle force to kende po ba œuvre na biso et cholate et bungate donc c'est un peu ça. Na moment nini enga silikaka. Enga azaka trop comique. Naloba eloko nalonga pe linex bandeko balanda nga. Enga azaka très comique. Mais asilika pa pamba. Nga eloko nyonso kaka. Eko sanga mutu pasi, eko mbriye ngai. Carrément na ko supporter ngote. Mais na bumela ande na kanda te. Nga kozwa verre na panzi siko na fâché mabe. Mais bien na 10 minutes. Oya kutanga omoni na mosala effort na seka. Place nga na za maweza la raté. Place nga na za na sala effort tout est sengo na tia ambiance. Mais na linga kanete mutu alukelanga problème. Na linga raté mutu alukelanga problème. Tala na kimi ba problème na kimi ba makambu ti na komi na suka
moni na boye na mbe asko na suka mais na kimi ba problème fort na kimi makambo comme la suka na ndelo donc ça veut dire motema etondi ngai hein koloba c'est trop dire eza genre na nga te so na ndimi émission kutu ezaka mpo na yo bato combien baokoma baobenga nasala émission enga nini oyo mona vraimen keno oza na poto osala yango ma esalami te nini oyo oyo mona epenaki no nakanaki nasala année 2022 mais ekokisami te eza eloko ya motema ya pende eloko ya motema eza na kati ya motema mais oyo ya motuya nayebisaki nzambe na butu ya le 31 décembre 2021 tokota 2022 twana 2022 no omwika butu wana ya transition wana nayebisaka nzambe na baka année oyo esila te il faut nabala et Dieu merci nzambe mawa nzambe ya alliance nzambe ya apôtre Odo Mafuta Belisa motema ya mama Dodo Mafuta 26 ans yango oyo papa liaka eloko moko asalinga grâce asalinga ngolu donc nabimi victorieux même la dernière minute nakomisi nzambe na ngai s'il faut dire eyenga na musane asali ya théâtre osadi bambule belé eyenga surtout totala maboye est-ce que osali ya école na yo ya école eyengezali si école eyengeza makasi école eyengeza makasi par exemple o bato batali ya comédien oyo ya eyenga comédien nga sali no bana na bana na kati ya groupe na bato ba défendre ngai même libanda na bana musu ba jouer pe pa na ngate ba jouer libanda ba so ba succès bana ouais yo eyenga eyenga yo bana no ba so ba succès ko banani na bien na bana ebele ngai naza vraiment na bana ebele nakobomba mpe kombo na bango tout comme nakoloba mpe ya kombo na bango mais gelor eyenga lelo soki mutu lokola weya linkoi asala succès na langue ya babrazavillois mwana otanga nde otanga nde omelo masanga ekotiwa nana bana mido mwana ngai nana bana Messi nana bana bacharge nana bana barachel nana bana ebele siko école eyenga ba comédien to comédien moko batali vraiment bonenga jouer o pena eyenga ba ebele par exemple na boy polémique pour na ba vie ba misu ba mo jouer le rwanga mais ba vie nanga bandela na ba vie ba mo jouer le rwanga ouais eyenga si na ba obengele ba vie bana musala ya liboso na yo to ba vie âge ba vie nanga ba bana pe musala liboso nanga mais ba mo sala effort ya jouer netinga nana ba cri nanga o lelo etikala bato nyonso na ba tournage parti bakenda kwa lobango bien ojouera bien ozalaka bien mamba taille s evanda ngai nana maka mosusu na evanda lelo le de mayele evanda na mitwa bato nga donc nana mambo ya mama na yo tata na yo nga ete injure te eza injure te lopango eza ya mama na nga eza tata na yo te donc ezalaka lobango na voix basse donc c'est un peu ça enga bato batretako mpenza ke otanga te bafrançais olobaka yebisa biso enga
bato babeza vrai. Gelor yenga avant na bande de l'école, gelor yenga atanga akomati na université G2 G3 na kati ya INA. Donc ba français on a lobaka eza rôle on a jouaka. Na jouaka gaillard 0 oyo aza na bagage te. Donc étant on jouer ndengwana c'est normal ngai na bimisa ba français wana. Ils ont rapport et accompagné jeune ngai. Mais ils ont vraiment te que gelor yenga o avandi même si ko azoloba faut a bebisa kaka français non. Tango jouaka biloko ndengwana. Donc autant ça que bandeko musu atanga te mais azana facilité ya koloba. Sikoyo message oyo o pesa ke pa batu. Espoir nino koko pesa pa bandeko peut-être bazu occasion wana te ya enfant d'abord de l'école, bazu occasion wana te peut-être ya muta foutre bango classe pour batanga baloba peut-être français correctement ou peut-être bazana complexe boso batuke. Kasi yango na laksa batuke esengelaki na mutu atanga po na place pour par exemple split ngalba split donc na laksa mutuke mais siko mutu to za fa corriger ngatanga corriger nganga omona kana chaka elongi bodo na yoki soni donc ngelo ba ke po mutu ayoka soni te mutu esengeli atanga po ameka ko défendre à ta personnalité naïe. Ndeko musu cause a pour occasion wana te problème ezali que non o yeli na mutema alobi l'essentiel muta comprendre ndeko wana likambo alingaki koloba ne kata la complexé dans quelque sorte parce que français d'appel na biso te ko za lobi on peut bien te mais oza maye le mais o yebi ko tizango te vous comprendre donc comme za nito barake folongola batu ta boss yo arona wana olongola batu complexe. Ata oyebi koloba français te mais loba eloko ni koloba lobi c'est ça yango wana merci to comme la sous émission na biso mot de la fin na yo pour émission aliza nini bat ba retenir ni surtout na ndenge ba polémique eloba maki mingi na kama mariage na yo. En tout cas na pesi merci na bandeko nyonso bayo balandi émission nazalaki devant un grand journaliste. Oh, ma question est ezalaki boye. Esika nini oyo sentir que na beti le baku. Peut-être na ba langage nanga, peut-être na ba dire nanga et c'est pélicioté. Alors, pardon za force o libéraka. Biso to combattre des polémiques na monde na biso ya théâtre. Tozo combattre mutema mabe na monde na biso ya théâtre tolingi bandeko bazala pena bandeko et tolingi batu bazala penza ba vrai alors na osenga kana batu nyonso bolingo eleki nyonso comme on dit l'amour supporte tout ndeko na za faible ndeko na za na moi problème au quelconque au lieu où étaler na internet luka ndeko na yo sola na ndeko na yo internet eza tribunal te kofinga mutu na stati eza eloko te kofinga mutu na internet eza eloko te mais koapproche ndeko na yo koyebisa eke en tout cas nayokaki boye en tout cas namoni boye en tout cas bayebisi nga boye oyoki mpe ndeko na yo bato ebele bazozwa ba problème na bato ezaka mpo ayokaki balobaki basalaki kutu bayebisaki nga aswa omona mutu wana mpe aza parmi bato oyo balobaki makambo wana te. Alors merci na bato nyonso oyo balingaka nga olingi obenga nga ongosola na nga plus 243 9 98 87 44 48 na bandeli plus 243
9 98 87 44 48. Napesi merci na boutique La Main de Dieu. Et si ba yambi biso awa balobi boutique oyo vraiment na décembre oyo ba solde biloko na ndenge osakana te. Donc olingo décorer palais na yo na bi ke na ba feti biso nyonso tolinga palais ezala classe ezala modèle. Ba pot de fleurs ezali awa ba tableau ezali awa biloko nyonso oyo koki ozwa o décorer nango ndaku ezali awa. Et puis olali na matela ane mobimba otoki nango bana basubeli osanzeli ba matela ya sika ya kitoko eza awa. Yala olala pongi ya kitoko eza accompagné na ba coussin. Olieli basani ane mobimba egate awa basani ezali awa basani moko on fini bouton mayonnaise ebimi. On finit bouton pilipili ebimi. On finit bouton ketchup ebimi. Ezara awa. Toza na boulevard ya Sendwe. Na hôtel Sendwe. Du lundi à samedi 8h si 20h30. Yaka. Batebele bo benga tokende pia so numéro boyande. Toana besoin boya ko somba. Omoni na ndaku mulunge leki split eza wana. Olingo tia tapis synthétique na ndaku toza nango awa. Olingi ba tapis ya musu ngaku leo na oke na tapis wa chocolat. Ba po na ndaku tapis eza te. Na ozwa tapis o. Ozwi tapis ya musuni ezali. Olingi ba biloko ya bana balata ba ketch ya bien. Bana balata biloko ya original pe biloko ya awa eza biloko ya ngwanzu te. Eza biloko ya Dubai te. Ba biloko ya awa euti ba Allemagne, euti ba Hollande, euti monde. Bosquiser nga pour na terme ya monde. J'étais trop à l'école. J'ai passé ma jeunesse à l'école, s'il vous plaît. Donc olingi ba tabouret, olingi ba nzuma buffet. Ba chauffandise. Eza awa. Ata bato baleka na mituka. Eza na prix moko abordable. Na obi bien? Donc prix moko abordable. Prix ya bana mboka oye osombi esala bien makasi. Batapi ya entrée ya ndaku ya makolo ezali. Banzungwa minene ya national ezali. Bazana ba tondeuse. Bazana ba soya ba champagne. Bazana bakulu babomba fufu banzungu elamba loso. Biloko ya beauté pour na banzele. Donc olingo se maquiller bien oye. Sans oublier na pesi mbote pa ya bébé Chico mannequin à Château Rouge. Merci beaucoup vraiment pour na soutien na yo na libala. Ngai nazako désannoncer mission na tikelio yo désannoncer na ba fan na yo. Ah, ça bon. Na désannoncer mission na ba fan na tikelo micro oloba o sexa ba on va ndongo zalaka. Merci beaucoup na ba bolanda kibiso. En tout cas, les JD un grand merci à Luizombala, Luizombala, Chukozali, les grands mannequins depuis Espagne. Merci beaucoup à Charlie Poutou, Motema, il y a Esther Mayangi. Et puis, je dis encore un grand merci à Maman Viviane Nzumba. Chukoza, merci. Merci aussi à Abetine Sakasaka depuis France. Merci à Igo Sala. Et puis, moi, c'est États-Unis, Azam Ningandote, Sylvie Biadia, Ozaki, na prise de vie, et Zaki Bongo Moulouba, ya solo, Mika. Merci beaucoup à Yves Ipan. D'abord, comprendre, invité Nanga Azali, Nabatnatique le micro, Yangoyo, Mika, merci beaucoup, merci. Nabaeba sur Rolanda Yingai, Nabaeba sur Bolingara Gelor et Yinga, ABC, aspect, beauté, charisme. L'homme qu'il fallait à place qu'il faut, que ce soit la baisse ou la hausse du franc congolais, je suis là. Na pesi mbote na couple modèle, couple oyo batu nyonso ba Hollanda, exemple na bango couple modèle
ya papa na ngai président na ngai Wiyo na mama Ziziel mwasi ya pembe napesi bango mbote bisika bazali napesi mbote na couple pastoral ya apôtre Odo Mafuta Belisa na mama Dodo Mafuta napesi bango mbote napesi mbote na couple Luwau epa ya Tadu Luwau na Gloria Kamango Luwau Yannick Maindu napesi yo mbote mon frère Kavekwe ya te quoi napesi mbote epa ya Natasha Jedida azalaka na Londres mwasi kitoko bambote ebele pa na yo Métis Noir napesi mbote epa ya bébé Chico maneke ya Château Rouge Paul Mwamba papa social Pipo zenga mbongo ya kisi Tete Ndai Maboko banki Vuandu patron napesi ye mbote kosekesekisaka koseka za gentil boplazo za seka bye 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 check nebisa bino bomona ngaka libanda siko na koti na kati ta na koti na kati misu nanga esali pasi tala balutu ya doré omoni lutu oyo omona oyo eza na garantie ya 25 ans donc na ebisi yo oko ozwi yango boye na ba fourchette oyo na mbeli oyo pendant 25 ans soki nzuluki oke kozongisa yango kuna wapi esika osombi yango oye kozongisa yango 25 ans et puis tala ba nabisi yo ba oyo eza ba mama na ba art na mesa ya ndako ba mama na ba art na ndako donc vedi awa nyonso donc nyonso yo koko luka na boutique la main de Dieu ezali tala fourchette mama nanga ba verre oyo yango nga na omelela ba verre à champagne et puis tango na verre à champagne boye ba pe oza na so ya champagne parce que ba choix champagne pe ezali donc nabisi yo oza tala oyo mon Dieu ezali okomelela ngo sucre ezali bata tala batasi tala lutu adoré en tout cas je n'arrive pas so po lingio ola mamikate na ndako tala balutu ya mamikate babiloko ya cuisine ba oboko balola yango maki cha o balola maki donc nayebi babiloko mususu nayebi si yo awa mira c'est bon hein basani oyo so ozolia abiloko ebota oh ben va servir maintenant papa puis va servir pendant ndako pendant ouais au lieu belé hein ça va c'est bon ah boye ba sami bona ba sako boye donc on va fête pour na bino ba maman ça va si ba prix ça nango ba prix la cher abordable oui ya mboka pene na bana mboka onga nazobanga wana mwasi na ngawa non ba 3500 francs tala 3500 francs faut filmer merde hein dans na ça bosso de na ya na nga awa na mwasi na nga alors moins cher ouais moins cher ok kikalungu ya kitoko kikalungu kolamba pe loso ya kikalungu wana ba frites ezali biloko ebele bapomade ya suki bamanzaka basi bafaux de terre ya 1 2 3 avec une autonomie de 9 heures du temps yoka il y a 120 eza na 180 ja basani yango wana kota jo basani yango Putain, c'est trop garbofiré. C'est trop guignissé. Ouais. Tapis synthétique. Ouais, tapis synthétique. Il y a ça. Pedi ba tapis synthétique. Si on peut martyr, problème à tapis, ça pour nous, on soit ah, parce que tu as pour nous, ma bête il n'a pas moi.
Ça va. Tout va bien. Pot de fleurs. Œuvre d'art. C'est bien, hein? Oh, split, hein? Chauffandise ya qualité. Oh, donc, oh, okocha biloko na kati. Ok. Wow. Il y a doré. Non, il y a. C'est Berthémont. DiCaprio. Ça va? Oh. Benny. Ouais, ça va? Comment nous naye na nzilia wanaza na Saint-Thérèse bapesi nga adresse ya agence oil ya fait oui allez la ville oui donc elle a besoin oui ah tika suppose la Saint-Thérèse bien sûr elle lui comme ça oui. Station Saint-Thérèse. Oui, ce commis Saint-Thérèse. La mission. Si, moi, exactement. Mais ça, ici, il y a Kubungate. Service, ponctualité, respect. Et puis, bango, balou la rapide. Oh, 40 jours. Mais quand 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis, quand il était mbala moko ba bengai. Azam ndeni? Non. Yes, du service. Pour ce monde. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio. Papa Julien, DiCaprio. Omonio. Eh, la Jibe. Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le mo. Ya mundede. Attention ton ganayo. Moto bolongwate. O so tongalo mobimba. Yango Jibe service. Et ça kaka wana kisasa. Deya. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamengite. Mokili mobimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okomona contenir ezali 6 mois. Papa Julien, yebisa na voici. Oh basala bandeko na meki. Na meki na poto. Place ya série ya kocha biloko. Eza pas ya José Baïla. Jibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Pas José. Nayepa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale Zamba lolo azosale nayepa na yo papa nanga
monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamba lolo yo azosale zamba kabasangolue azosale salilanga yeso yeso oh. Salilanga yeso yeso Alléluia. Yesu azana pa moi. Kumbamba na yo Jésus. Kumbamba. Chirubu. Yesu na lingi na tachola Yesu. Papa na lingi na témoigner sangano na ye. Sois bateau. Yoka bosenga na nga zambaka basa ye. Yoka shishe na nga ye sangano na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso yeso. Salela nga yeso. Salela nga yeso yeso. Bundela nga yeso yeso. Bundela nga yeso yeso. Bundela nga yeso yeso. Bundela nga yo yo. Bundela nga yeso yeso. Longisa nga yeso yeso. Longisa nga yeso yeso. Longisa nga yeso yeso. Longisa nga yo yo. Longisa nga yeso yeso. Nalebi bia bisenga senga sanga londe. Nalebi bia pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu moko nini ye bato bakolia pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakolata pe na nsima na ngai. Yesu moko nini ye bato bakovanda pe na nsima na ngai. Nalebi bia bisenga senga sanga londe ye. Lokota nga yeso yeso. Lokota nga yeso yeso. Lokota nga Jésus kotika nga ite. Lokota nga yo yo. Tombola nga yeso yeso. Tombola nga yeso yeso. Tombola nga yeso yeso. Tombola nga yo yo. Mesa wafako mesa wafako watitishina watitishina nsambi watenzelela watitishina watitishina nsambi watenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa lesa mukatanga lesa lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirubu chirubu. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga unayemba boye. Soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga unasambela boye. Soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga unabina boye. nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yende nzamba libela. nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yende nzamba libela. lelelelelele nalingi mobala oyo mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye
ayoki suje na ngai nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata 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 mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana 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 loba kelekele sala ngombe sala ngombe sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino. Alléluia.